Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi.
na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo, ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te.